bandeko ya Congo Live Télévision, merci pour vos ara ebele pour la chaîne YouTube de Congo Live. Les autres tozali penza awa na commune ya Kalamu na quartier Bongolo, surtout penza awa na pont Bongolo o penza ekenda sango pont o penza elekisaka moto soki auti limité po akoma matonge akolekaka na pont oyo moto soki auti kuna na ngambo ya force po akende ti yolo akoleka na pont oyo kasi pont oyo ezala bongo délabré to pe kobeba esali bongo mikolo ebele depuis ata pouvoir ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange nzela oyo ezaka kobeba bameka un peu kobongisa ngo esimbaka te surtout so mbula ebeti moyen mituka eleka eza te population kutu na pasi donc bosoto bomona biso monde tokobwaka basolo basalite awa nzela papa bosoto eleki makasi salite eleki yango tokiti awa toyoka population bavandaka mwa nzinga ya nzelo bameka kolobela biso soki tomonaki danki soki danki eyaki apo ebongisa nzela kasi tomoni bango bavandi na bango toyebi te nzelo ekobongaka to ekobongaka te nzela mache bonjour papa. Bonjour maman. Oui tomoni yo awa okoloba ni mpona nzela bon nzelo mère ase to dindi o papa mère mobule ça la fort papa o tout hein mère ya kama na moki pe koto mutakuva na mayo ya mayo ndia boye soto fo fa fungola tikuna mère tisgo musala bana obimisa zelu toko poate se bazwa zelu se bazwa nini toye bate frontière ga bomo tande avandi bomo minomo bomona eloko esa mateta kotoneza emoso koto ta kotoneza fulu elo mote sala makoto siko ba poubelle to moni salite uta wapi euti na mai elie ba ona se combien jours elie ba ona popo ebima atua binomo mona abo ba olega sute mai tonda ki après de ba obukati baobuka me baluka babimisa mai batika boye so mbule ya na to tizo periode ya mbula bambula makatango ebete so ezaka odinda ti okosenga nini na mokonzi ya mboka mwana mboka président Félix Antoine surtout pe gouverneur na biso Kinshasa bopeto ngo tokena on nka na salita bo bon ben yemo o soina yemo kwa yemo atede akili bopeto de yemo data de propre de atu ba fo ade ba benga en plage ba benga en plage mais to dinda plage lo plage o mande cité du fleuve o poil mais style mukongo moi c'est de moi simela ba fesse tombola sila mukongo mais mal excel pour la kuna mo ya ndia bo mystique fort binomo bomona endela munelo okute koto trater mayebo ta camion area po balon wazelo ba kota bo meti siko ona ne alo de tanda pamba mayeko matia toi ba fe na baluka mbongo ande ba bo ba beta ta ba 5 jours cité du fleuve que te kosala mai merci Guindi. Oui, mbote maman. Mbote maman na ngai. Oui, to monyo a penza na kati ya bale ya Bongolo na ebite yo vanda koto yo to saka pa activité a. Na sala activité a na Bongolo. Eza vraiment pas mingi. Na biso ba to luka mbongo na Bongolo awa. To zoteka te salite leki. Tam sumu kana posali elo. Asepela lelo na mesa. Metango ta salite ba mai ba poto. Bambua histoire kama bakopal o eza na Bongolo toyebaka te bakopal yango bakoya bakotinda bato OVD ba vide mais to comprendre te soka mbule beti kopal ezongi salite eleki makasi maladie epai corps so simba te ba jeune garçon na ba jeune fille se respecter sur te kande munde ko mobala lobi so ma etonde biso omona to comme na opesa na ba mbongo pole kana nzela kalam to bike nzela kalam oyo ezanzela o babiso biso ta balemba ba matete milimo principal mais comme biso pasteur bité musao ba osa so ba osa ndeni balonga bazelo ngo so ba okena ngo wapi ya malonga ezate Bongolo eza pena ya kobeba anto sengi biso bana mboka papa Kisekedi tangu yo ye fosela biso musala peuple SCP la tozo nyokwama ambongo hôpital ezana ngote biso bana bongo toza na souffrance ya makasi ya koleka tosenga pena nzana na biso ebonga o misala tosala ngone bokola abota na biso na bana na biso kinduma bakoka siko basalite otomona utaka wapi ba poubelle ba ko bwaka awa to ba bosoto pende bosoto ezo uta tozomona kana Kalamu so bike ba poubelle uta na mapanga bato po mutu ntonga futa na kati ya lopangu na ye
aza na poubelle na ye oyo bakango a te a bato bakufa a bambwa bana salite eleki makasi na bongolo vraiment mingi oloba eza te tozoteka te tozotula mpenza kope ezoki esusu te. Merci mingi. Oui, balandi ya Congo Live Télévision to ko baka na ba interview ya population koto penza bo soto leki mingi bo ki mama asara mwa malewa ne a mwa teka a ezate mutuni yango kolongwa aya ko somba lem su lipa aya ko somba lem susu budene sika salite bo susu pe bola karate bo ebole zo pousa na moke ya na Kinshasa donc sengena ba continuation mboka baza na souci ya population. Moi, la mboka président Félix Abaki le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est la population, peuple avant d'en essayer comme ezabongo à saigner, avant d'abongo na bopeto, pote à vivre bien. Parce que la salité de la population encore à vivre pour sauter l'équipe makasi, to koba koba to la réaction à la population penza environnante et puis to kuta na bongo. Oui, tout ça na pont bongolo, pont au penze beba salité, c'est déjà bambula ebele na habité. On va na rakoto yo koko lo banini pona bo soto to penzela o ezali penza délabré ana bongo. Oui, on a vendu koto yo vraiment toujours la makasi na gouvernement parce que bakirara mais jusque là solution zo mara raté. Ce mbule beti milange tanda miawa maïno se déborder continue banda kwa batu. Normalement, si vous avez un gouvernement, il fallait qu'il y ait un pont. Si vous avez un pont, il pont likolo. Passage à moi, il y facilement et normal. Mais ceux qui ont bateau qui est milangé kangami, bah ça les côté. Au quantième fois, bah ça les on a néo kaka. Combien de fois déjà bah ça les bakira on mais solution aux amatés donc. Toujours comprendre que bah ça la musala mais toujours mon musala on peut dire salité binomo besoin mon salité zaka donc. Si vous salité en binomoko population environnante de beaucoup boire pour salité au soto tout le monde a habité bon si na ta poubelle ba si ba ko boire na pont ou bien les autres portes maka salité. Donc maman problème est ça que salité en outa d'abord likolo mai ndenge zo na salité wana donc biso ce qu'on dit aussi birango parce que tous à côté ya pont donc salité ce que yé côté o yé kangama na pont ndé biso to subir salité en mais salité outa côté likolo donc vraiment toujours comme moi so pont et basali pont mai nyonso na salité nyonso koleka nango eke nango ta na fleuve problème ya mais so bazo matsa ponte donc zele ozalaka mabe message nyoko lancé na président Msika président Félix Antoine Tshisekedi surtout yependa zo prôner na likambo etali le peuple d'abord peuple asengela vana esika moko bopeto to kesu na gouverneur na biso Kinshasa bopeto to ebite Kinshasa bopeto ngazaka slogan ou bien kana bo soto nde population vivre malamu bon et là on a resenga na président de la République papa oza papa ya bato nyonso awa na Congo alors bana no bazo souffrir peuple na yo ezo souffrir kalamu eza ya kobeba papa Gentini donc salité eleki bongo eza grand avenir munene eza salité bozo ko bongisa te tozo senga na bino bakonzi bo bongisa sélection nzela bo bongisa so pont ezo senga faut ba soulever ngo ba matisa pont président bo matisa so pont donc eloko ya kosenga bango yango wana so ba mati pont koto nyonso ba ozala na ba ketite ke no mbula soki beti mutu nyonso akoma soki mbula beti faut ala mukapo ma ezokota tina bandako c'est pas vraiment bien donc ceux qui ba mati pont et ko sala biso bien peuple awa kolé a kosepela na bino makasi. Merci mille. Merci maman. Oui, Balandia Congo Live Télévision, to ko poussa na kaka toujours na ba interview na o etel penda bo soto tap to moni kuna université Kimbangisi te bana ba ko tanga na condition solo babi solo kota kana ba mapango yo na ndenga ko sarante bino mo mona ndenge salité zali soki pe fleuve Congo soki pe nini to ebite Kinshasa bopeto Gentini Ngobila samedi obaki ezal bongo ville mobimba Kinshasa senge to ke na Kinshasa bopeto to moni au reportango mais kana ko kitana sa no de total penza depuis yo zu Kinshasa ngo otala difficulté population kinoise ba ko traverser na likambo etali salité insalubrité partout Kinshasa zasu Kinshasa la belle te comme bon Kinshasa la poubelle pour te poubelle na ba kwenyo so ya ville à Kinshasa to poussa to ko ba papa moi interview to oui Balandia Congo Live Télévision to ko ba kaka na bo soto penza zali na ville na biso ya Kinshasa bopeto o penza mona mboka gouverneur na biso Gentini Ngobila o ye penza abeta ki sete Kinshasa bopeto na slogan na eto ebite so Kinshasa bopeto ngo zali bongo slogan to pe
Kinshasa ekokoma bopeto po toyebaki Kinshasa na kala ezalaki bongo Kinshasa la belle kasi lelo ezala su Kinshasa la belle te koma Kinshasa la poubelle botala ndenge bosoto penza ezali esika nga na koti awa tokoti kaka bandeko na biso ba diaspora tolakisa biso tolakisa bino eloko nini penza population baako vivre botala na ngambo kuna bato baza na bandako bamalewa kuna na ngambo bato baako lambaka tala bongolo toyebaka bongolo koto nyonso eza ya kobeba esali bambula ebele depuis Kabila Kabange azalaki na pouvoir atikala kobongisa bongolo te mikolo to wana période ya mbula soki mbula ebeti awa bamayo ya salito bosoto ekotelaka bato ntina kati ya bandako donc population penza ezo vivre na insécurité moko surtout pe Ebola ezana est na biso ya mboka na ba salité bo na ba condition bo ndenge population eko vivre est-ce que Ebola eza pembeni po ekanga ba imboka donc eza penza passe to ko senga na président de la République Félix Antoine Tshisekedi na nini na ko beta c'était le peuple d'abord c'est bien bon kasi peuple esengeli à vivre na ba condition moko malamu ba condition peneza ba condition kitoko te peuple rovana ndenge nini arolia ndenge nini typhoïde Ebola paille donc bosoto leki makasi bosoto botakanga monde na koti tandenge na komi salité penza makota nde bébé tala salité za moyen ezate yango to kiteki pene sika oyo to lakisa bino penza ba constitution mboka ba mona ndenge population ndenge peuple bazo vivre bongo na insécurité tel bongo salité to ebite salité on to kenango api salité za malade bana biso ba ko uta classe ba ko lekana banzela oyo akwesi mo eloko na leka alokoti soki mbule koya surtout pe likolango za mwa mabe soki mbule koyi awa donc eza penza catastrophe to mona mituka OVD yango wana eko lekana ka OVD mutuka OVD gizo na mutuka OVD yango wana eko lekana OVD yaki awa e sali banzela nango bango wana bavanda bango balai na mama pongi moye basala nini misala ezate to ebite est-ce que ba pesa ki bango mbongo to ebike gouverneur na biso Gentini Ngobila ye penza na programme na ye ya Kinshasa bopeto abongisaki ke le 28 oeza bongo lancement kasa reportant pour le 19 octobre to ebite Kinshasa ya André Kimbuta azaki gouverneur aye awa alie mbongo eso peto talibe nyoso peke na Kimbuta Kubelkin ba poubelle oyo Union européenne bande ko gérer ya wele liango s'accaparer nango ko te hôtel de ville gérer mingi pe bato ba bande ko zo ba c'était ba poubelle ki bande ko boaka art yango tala sikoyo lelo makambo esali population des ako sibi bango ba vena bandako na ba vena ba gombe ba vena ba ma campagne ba vandi soki wapi mais biso peuple tozo vana na cité biso tozo souffrir na kati ya bosoto eza penza passe to senga mokonzi ya mboka lokwa ya yoka ka peuple lokwa ya azara na souci ya population amekana ko bongisa bongolo to yebaki tango tozara ba mikie to tanga ala monseigneur moke to ko lekana akota ba ninga na biso ezaki bien ezaki propre mais lelo tela ndenge bongolo misalité na bandi ba o bazaba na bongolo bazaba na matonge bana yolo ba yebi nzela oyo ba ko mona na bilili ba oyo ka mawa population za ko kufa na salité mikolo kaki balbete papa moko akufa ki a likola ya salité moyen zo traitement zate déjà typhoïde kota ki na nzoto donc eza passe to senga na bakonzi ya mboka bazwa penza zwa ndenge mutalo bakuna to senga bakonzi ya mboka penza ba meka pe ko aider penza population ba bongisa biso nzela oezaka ya maloba te soki mbula ebetaka na ba décembre awa ezalaka mabe tala population bandeko ya Congo Live Télévision toko pusa moke na suka ya découverte na biso awa na pombongolo bino moko bomoni eza pasi population bazwa ko kufa population ba kolela to soki na bakonza mboka bayoka cri de larmes na biso babuka pont oyo de peur que mayeleka kitoko population ba vivre na kimia to komi na suka merci na zaki bon na sima caméra Gibotambela merci na balanzo bandaki so depuis na Mikila Poto un tonton doux de caractère mon vieux David Olito na moni bongo j'en suis bon mon papa social depuis États-Unis na bosanité Richard Maka ya maman Wivine Sevolo depuis Lyon bambote na yo biso to ko ba toujours ko sa mosala boyoki ba réaction population congolaise ba interview ndenge population eleli basengi te babuka pont tata mokonzi ekolo Congo président Félix Antoine Tshisekedi yokambela ya population Gentini Ngobila Kinshasa bopeto yokambola mbela ya population salité leki population ba kokufa
bon soto eleki donc tosengi penza changement kota na mboka na biso Congo ezaka na kolia te social yango social pe yango hein peuple zo vivre pendant na pasi souffrance eleki makasi pour ele ezaki to côté donc tokomi na suka merci na bino ngana bino soki nzamba zongi te tomona ni na mikolo ezali kuya bande kwa ya Congo Live Télévision tokopusa moke na suka ya découverte na biso awa na pombongolo bino moko bomoni eza pasi population bazwa kokufa population ba kolela to soki na bakonza mboka bayoka cri de larmes na biso babuka pont oyo de peur que mayeleka kitoko population ba vivre na kimia tokomi na suka merci na zaki bon na sima caméra Gibo Tambela. Merci na balanzo bandaki so depuis na mikili ya poto un tonton doux de caractère mon vieux David Olito na moni bongo j'en suis bon mon papa social depuis États-Unis na bosanité Richard Maka ya maman Wivine Sevolo depuis Lyon bambote na yo biso toko koba toujours ko sa mosala boyoki ba réaction population congolaise ba interview ndenge population eleli basengi ete babuka pont tata mokonzi ekolo Congo président Félix Antoine Tshisekedi yokambela ya population hein Gentiningo bila Kinshasa bopeto yokambola mbela ya population salité leki population ba kokufa bon soto leki donc tosengi penza changement kota na mboka na biso Congo ezaka na kolia te social yango social pe yango hein peuple zo vivre pendant na pasi souffrance eleki makasi pour ele ezaki to côté donc tokomi na suka merci na bino ngana bino soki nzamba zongi te tomona ni na mikolo ezali kuya ay no papa gouverneur bonjour ya liboso nan toza bana na yo toponi yo za gouverneur ya mboka parce que kimbuta asali eloko moko te ya malonga na mboka Kinshasa mais yo loko ye kota partout les 24 communes à Kinshasa kota banda kotala ta bisikeli ali mabe banda ko bongisa to suki to comme la sonne pour l'accès na biso o Kinshasa li ville to comme na poto salité bangungi to suka wapi salaire pe salité mbongo pe atembe Kinshasa to be chaque jour to belaka le bana président Félix Antoine Tshisekedi ni ya koloba ete le peuple d'abord population sengele fana na kimia bilo ngai papa président de la République, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Mais tout le monde a élemboté, tout le monde a signalé mon côté. Malgré ma sorte de bouton, qui t'a la belle ya Kalamu, hôtel à Kalamu d'Engezali. Est-ce qu'il y a li penza li mette ou bien ali Kalam, ou bien ali ke Makala, ou bien ali Selembao. To ben ya une ville matongé. Kalamu, pepe ali mette. Yomo la kita, to comme na 7e kiti yaka malembe tina Kalamu na bongolo ya kotala eza Kinshasa be alimboka Ningo bila gouverneur Kinshasa bopeto est-ce que bopeto za na Kinshasa papa na ngai gouverneur o kimbuta azali mutu ya bongo asala lokte me yosko kitana mabele ya commune ya Kalamu yaka na kotala la poubelle ke ozakata yakati ya bongo la poubelle ya makasi yobi ko propriété wabi propriété la kata mboka la biso tomoni yango te tomoni Kinshasa salité bino te e bana bino bakonza mboka liboso nani bokia na sebo ta mabele ya likopola ama ba salité ou ta wapi bino mo population ko bolobaki o tokolongola ba chasser ya ba oni ba bidon ya ba mai to suku siko wapi bolia mbongo ya bato ya ba indien parce que kuisu to mutuna ka pasta ba mai wana e ko tonisa biso kala mai le ka ezalité bokanga gouvernement bokanga poubelle wana din société wana ya ba bidon ya to boy yango to lembi yango to suna tia yango to lembi yango to boy penza. Merci mingi mama bino mo boki mama ndenga lobby surtout pe ba société papa okoloba surtout société na biso ya bendien o ta ba bidon so totali bien ba on pene bazo tia bo sotote mbote papa mbote mama okoloba ni na salité za na quartier na ya bongo bon normalement ngana za habitat ya bongolo te ngana za habitat ya limité mais komona na oezo salama awa na bongolo tozo comprendre directement que Kinshasa zana nous salité. Donc jusqu'à maintenant Kinshasa na nous et se retrouver te. Donc tozo pe mara na salité, donc tozo vivre likola salité, tozo lala na salité, c'est pourquoi moni tozo kufaka pamba pamba. Parce que muto vivra na salité a ou me la rater. Pour ba malade combattre toujours a ba hôpital ngo e koma lelo cher. Donc er mutola na salité malade de juillet er à hôpital na mbongo ya koloba kuna te. Ya kopesa kuna te. Moni ke suka na yego sa nini a okufa.
C'est pourquoi mboka na biso poto se retrouver que même na changement au bango bazana ngo besoin. Et fait banana on a propriété. Il y a ba milliers au biso tozali. Pour ba étranger bazo mona ba comprendre ndenge bino ba français obi charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc biso moko tozana vision na ko bongisa mboka na biso. Même ben bien o tozo mona o ba sala ba plastique o lelo o. Ceux qui comprennent que mboka o balinga komona ta plastique na nzela te. En tout cas, c'est un peu difficile pour que tout se retrouve dans ba bloc à boue. Merci maman.